Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino nyonso bayekolinga mama Eliane. Na pesi bino mbote mingi. Eh, bwe ma vimpi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que boa malam? Faites-moi savoir si vous allez bien. Na linga mingi ba commentaire na bino koyeba ke ba ebangai ba ebalinganga baza malamu esalanga kaka moi, hein? Moi sentiment kaka na baka bien bandi ko nanga baza bien. Bandi ko baza bien esalanga malamu mingi. Ba mama na ngi na kutosola mwa muke na kosola bino mwa muke. Ah ouais, bon ça la carte émission préparons-nous pour le mariage. Préparons-nous pour le mariage dans le baka toujours ezara émission on a ça la kaya mpona kobongisa bana na biso baza kokende côté ba o baza déjà na kati pe ko sunga ba o baza déjà libanda po mbala sima basa nini ba yeba kobongisa esika oyo bango babebisaki. On apprend tous les jours na lobaka mate ya moto akoki kolemba yango te ndeko soki eza mbala liboso kutai nanga nakosenga na osabone na Eliane Nenitu TV. Eliane Nenitu TV, s'abonner na Eliane Nenitu TV, masi bo s'abonner penza na Eliane Nenitu TV eko aider eko permettre na yo orataka ba émission ya maman Eliane Nenitu TV. Na vandi na kati ya cuisine na yeto so na bino pona nini po makambo na zo eza vraiment très important. Émission na ngai numéro de téléphone na ngai ezali 06 15 31 69 90. Soki na tiaka numéro wana ezaka mpona moto abenga. So moto oza na mposa kosola na nga, oza na mposa kopesa na émission, oza na mposa koyebisa nga likambo okoki kobenga. Yango mpe kaka eza numéro na ngai ya WhatsApp. Eloko na ye kosola bino bamama oyo bozotala nga eza makambo ya libala, ezali makambo ya cuisine, makambo ya libumu, makambo ya kolia. Yango na ye kosola bino lelo. Esala nga mawa ntango ozomona ke mobali aza kobenga yo aza koreklame mpona makambo ya biloko ya kolia. Mobali azosala réclamation mpona kolia esalaka mawa mingi, esalaka pasi. Pourquoi? Parce que biso toza babantu. Mpona kolobela babantu nyonso tu te nalobelaka bacongolais. Biso toza bacongolais. Bacongolais toza ata lelo tokóma lokola papier, mais toza bato mpenza bato biso bana maréchal. Toza vraiment bato biso bacongolais. Soki mobali azwi mwasi aza congolaise amonaka lokola akufa lisusu te, ma femme elle est congolaise. Il n'y a pas mieux qu'une congolaise. Faut tozaka fière na biso topesaka nzambe apesa nzambe merci ndenge asalanga congolaise. Ata babandoli mokili soki mbalakama so nzambe atuni nasala yo nationalité nini na banzambe salanga ka congolaise épouse mosanga nazalaka ya chi. Olinga te nazalaka na ngai chi. Voilà. Makambo oyo ya libomu ya kolia oyo eza makambo oyo baboti balakisa biso uta bomwana bamama bakobenga biso ya kota ndenge balambaka mayebo amu kozala mutu makasi bamama balakisa biso bamama balakisa biso mwana tala ndenge bakataka soso kaka oyo bamama balakisa biso ndenge nini bakataka soso ya kota nde bakomisaka Thomson ezalaki mosala ya bamama oyo bamama balakisa biso bana na bango. Et alors soki mama okende na ndako ya libala mpona nini okokaka kolamba te? Pourquoi kokolamba makayabu boye te mama? Pourquoi kokolamba bito oyo te yango soki kolasa bito oyo bamona bito oyo yango ndenge ezali? Pourquoi mama okoki kolamba bito oyo te? Pourquoi kokolambela mobali na yo bito oyo te mama? Pourquoi kokolambela mobali na yo Thomson te mama? Mpona nini kokolamba Thomson te? Mpona nini okoki kolamba soso te mama? Mpona nini okoki kolamba makayabu te mama? Ah mama! Mpona nini kolambela mobali na yo ata mayebo te mama? Mama! Pilipili kaka ya kobweta ata pilipili oyo batuta eza pio. Pilipili yango eza kote kuna. Ata pilipili oyo batuta mama ozalaka nango te mobali aleka ya kobweta toboyi te bayembali balinga pilipili ya kobweta metuta ata pilipili. Bandeko bozwaka makambo bajete ya ntango tozosala makambo ya boye ntango naosala makambo ya libala boye bozwaka nti bablage makambo ya cuisine eza mwa bablage te bandeko na ngai. Kolia oyo epambola bato, kolia oyo epimela bato mpe bénédiction. Naokaka mawa soki mobali moko aza kobenganga mpo areklame makambo ya biloko ya kolia mbala oyo uta koleka bomonaki ti nayebisaki bino nini ke mwasi aza kolia biloko ya mbanda oyo eza kokuta na nganda te me eza kokuta epai ya mbanda aza kolamba aza kopesa mobali babol aya nango na ndako. Pourquoi? Parce que mobali akende deja kose plaindre epai ya mwasi ya makango na libanda na ndako naliaka te, mwasi alambaka te, naliaka malamu te. Bakoma kolamba biloko bazwi babol bapesi ekende nango na ndako so mokolo oye te olie kaka babol na yo. Ya lelo susu esali mpasi esalinga mawa mobali moko abenga biso mama Eliane to nafutaka ndako nanga mama tetu
Mama nitu na lokwa mibalo bazaka na kisasa ndenge papa bazaka zobima pesi mama mbongo ya biloko ya kolia. Mama na musala malamu, musala nanga eza malamu, mwasi nanga sala asala te natalaka wana te. Naza mobali oyo bota mbela ba 60 bakola ntaka mobutu. Naza mobali oyo ndenge nazomona papa ana ndako na mama ndenge bande ko s'occuper na ndako ndenge ngai pe na s'occupaka na ndako nanga. Chaque fin du mois mama Elia Nitu napesaka mwasi na ngai 500 € ya kolia. Mama mango ke na musala ya problème te, mais ngai mbongo ya kolia yango na pesi yo. Mama Elia mbongo wana soko pesi mwasi mbongo mwana na kepa ekendaka te. Na mona kaka belo ti awa akenda sala tatouage. Soko abuki mapeka nga una buki kabi. Soko abuki oza mutu kubuka te. Soko abuki abuka kapenza. Elle aime se faire belle masalaka. Na pesa mbongo po ali alesa ndako alesela ngai bana. Mais c'est plus fort qu'elle. Mbongo on pesa ka kolia komaka mbongo makelemba. Mbongo na pesa ya kolia ekomaka ba dépenses personnelles. Maman ko imaginer que mwasi alambaka pondu. Semaine au semaine à pondu. 2 semaines. 2 semaines s'il vous plaît. Toza na bana na ndako. Mama toza na bana 6 na kati ya ndako. Ala poto ebike mobile afuta ndako. Afuti courant mwasi asombi biloko olia menga ce n'est pas le cas. Na pesa ka 500 € na ngai na mwasi na ngai pona bana na nga balia malamu. Mama nitu mwasi na ngai 500 € na pesa ka mama. Toniaka pondu pendant 2 semaines. Pondu. So alambi pondu. Tala nzungu, lokwa nzungu ma famille. Alambi pondu tala nzungu. Achango babol pendant 2 semaines. Ce qui semaine na za pondu na soso alambi pondu alambi soso. Soso kutu ya bakwisi. Oh te. Oh za bakwisi. Pipi kutu musu yango na congélateur hein. Ça le musu pipi na tena congélateur, eza plastique ya kopasuka nango te vandi boye na congélateur. Ne vandi wana. Oyo. Eza bakwisi. Soso eza combien? Na combien? Ya 19 € pour eza bio. Pour nga lesa fumukanda bio ya na kanda olinga ibala. Ya combien? 19 € kaka. Soso oyo. 19,72 € bio. Na lesa mbali. Mbali soba anje ki defo lesa ge ba bio. Eza bakwisi oyo. Eza peka bio. Bakwisi oyo. Abi mama soba sa sombi. Bakwisi. Alambi pondu. Bokolia pondu 2 semaines. Maman 2 semaines ya pondu. 2 semaines ya chaque jour. Lundi pondu, mardi pondu, mercredi pondu na bakwisi. Ala bakaka pondu wana lambi ebele akobika kotambola. So uti musala zonga kanuki te. Akende gauche, akende droite, musala pasala amanoka te. So asali 3 mois tiki na avandi na ye. So kwa kisu posa kusala mbongo aki asali 2 mois atiki na avandi. Nyoso nanga ka mobali nakanga ka misu nazotala kaka. Chaque mois 500 € yango po musala ngana salaka. Atala misi 500 € na oka pasi na ngote parce que eza pona bana nanga balia toza na bana 6. Ce qui semaine 2 semaines na semaine successif na boliaka pondu na kwisi. Ce qui semaine na pondu eleki semaine elandi ya madesu 2 semaines. Donc biso toza na mois moko 2 semaines tolie pondu na kwisi. Deuxième semaine tolie madesu na quiz. Toleki sanzati. Tozana 4 semaines sans eleki. Sans na tango kozonga, tozonga li pondo. Mama. Oyebi ki natali mbongo na ngana pesa na natali mwasi, natali bana. Na lobi mena ko tika na mape na kende. Meta ko na otala bana na bi na bana 6. Nani kwa ko bukolela ngai bana. Abi mama Eliane na yebso vérité. Tant na mona kolesa blo kolia posa na sauter. Na ya tala ndako nona ya kolia. Posa na sauter. Oso mona ko musu to komle commenter bi mama ni te pa na ko dia mbote na ya ngata kolia pa na yo.
Mama, nga da sala boye. Moni ndenge za boye. Makayabu. Ya kauchu te, makayabu ya bien. Ndenge za boye. Mobali nanga za embadi. Mobali na makayabu. Na sana makayabu nanga boye. Na kosala makayabu boye mama, na lambi mwa mfumu na ngai. Na pesi chéri nanga alie. Na achi. Bitoyo. Shole bitoyo ha. Bitoyo za bien likisala ndeko no leka ya Mungu. Bitoyo epai. Moni bitoyo. Tala bitoyo. Kolia. Baluba kakuja nkwempa. Kolia eza malamu. Yabo mona na poza na biso. Malgré poza na ka fufu. Fufu ngoli ngaka na maboko. Poni akola na fufu. O akola na Belgique. Ya takola na Belgique makamoni lezo ebelo te ya firta. Ye fufu kaka badi ba. Encore ya pio. Bitoyo yango. Asa na bitoyo nanga. La bitoyo. Opesi mobali alie. Lobi Rolanda kuna, olembi ata Thompson mama. Thompson yango. Olembi ata Thompson, opesi mobali alie. Lobi Rolanda kuna, bilo mobobinga na ba sauce. Donc na ozo. Bon, on a dit dans ça sauce, donc dans ça sauce oil. Ya bio na sabina 19,62 centimes. Na sali yango na boy. Azo mo crème fraîche na chili mobali alie. Mobali ya bisinga bi mama nito. Noka kaposa na sauté na ndako na ya kolia ngabi papa zangu kwa anniversaire na kwa invité pour yana yo. Noka kaposa tana sauté na pa na ya kolia. Mama dit je souffre en amour, nazo souffrir. Naza la passe na bolingo mama. Naza vraiment na passe ya bolingo mama. Bokondana ka biso mibali tato aza mabeya. Atika ba ne boya kei. Basi mingi bazaki lokona naza na bana mobali ya koboya ngai te. Akoto za 6. Bana baza 6, nous sommes 8 à la maison. Basi ni bazaka lekwa na bana bo mobali ya koboya ngate. Erreur. Mama teya. Mama ni teya ba mama. Ba mama o banyokola ka mibali, basala ka mabe makasi. Ceux qui osent mobali opesa mbongo te ça se comprend. Moi je donne mes 500 € tout le mois. Pour na bana na ngabalia. Mbongo bana balia koma mbongo makelemba. Mbongo bana balia koma mbongo bakabelo. Mbongo bana balia et comment mon économie pour nous qui n'avons Congo bana balia kate mama nito nazo souffrir ngande kona mobali naza na passe je souffre en amour nazo souffrir makasi mama omona wapi pondu pendant 2 semaines na ba quiz pondu ngo pe ele be na malonga te ya malonga pete la be la pondu ngo malonga te. Madeso ngo lokwa ya kala ya basoda. Madeso ezalaka combien? Carton pour non pe ezalaka combien mama? Bana bafuta ka bangote. Ça 50 € na mwana moko. Bana bazana ba mineur. Bafuta ka bana. Natala ka wana te. Na pesa ka 500 € na nga ya kolia. Mais nalia ka malamu te. Lobi na lobi soki na kiko zo mama tsana na quelque part. Akomi kolamba ndena mona kolambela ka fumukanda na kena ngai boko tsaka be émission papa wana papa mabe atiki mwasi na ye na bana 6 mibale ba congolais baza bandoki mibale baza mutema mabe comment mais awa nazo souffrir mama ni tuna belele pa na yo mokolo ekozala il y aura un jour tant na kotika mama na bana na ke kozo mwasi na nga mususu po makambo lelo siko makaka internet mama ni toza témoin mokolo lisolo koya Role bana bango ke papa wana bana 6 abengaka ngai. Po ayebisanga makambo mwasi na nga salaka. Mama soki na tie na yepa na benga pa mbate parce que émission les allez préparons pour le mariage. Libumo mobile ça fait partie du mariage. Mais pas sur yo. Basi mususu. Obali mwasi obilukeli nga mon avis. Comment moi ça cause na société linga ko tambola ko akanga soki. Mama na nga. Téléphone ezalaka boy. Ake kanga suki na gauche alinga musala to te alinga kuto ke musala te malamu kanga kata suki mais so ake musala 2 mois tiki 3 mois tiki akenda kanga suki bitambola tambola donc na mawa na bana bayoka kana mawa otali chaque jour pondu 2 semaines à pondu 2 semaines ya madesu 2 semaines à pondu 2 semaines à madesu bana nga bayebi viande te bana nga bayebi te ke baliaka mipanzi bana na nga munoko na bango mesala kaka ba quiz na pondu
bakwisi na madesu bana nango baliaka ndenge bana poto baliaka te o balia mwa pati na bango e o balia bafrite mwasi nanga eza bongo te eza kaka pondu loso madesu natuni papa amutetela ayebi mama azala ye mutetela te ayebi ke ayebi biloko wana bana baliaka wana facilité ma mutetela te ayebi ke bana baliaka pondu na madesu na facilité yango akotisa bana rythme pondu na madesu nanga moko papa na bango bamama papa alobi afundi kaka mama moko eza na bamama ebele bana bizele ya boye mama niti yo kotela ya mibali nana 1m85 nana caviar na ngai akotela ya mibali te nalobaka likambo oyo eza correct oyo namoki likambo yaka mpona bolamu na bino bomoni na ano na nga oyo na kati nango bakoma nitu na kati ya bakoma nitu olingo koya oyo te eza prêché tala yo paster poti moto abonela anoko oyo akufa paster so mpa aboneli nango mpa akufa yo olingo koya elekamni bakoma nitu oyo nitu kuna alataka bakoma Eliane naza na oyo yanga molongani nakotela mba elekamni nasalaka nde mpo na bino bamama soki olingo derute ngodera ye ozonga na mpe ozonga na nzela yango nasaka mpo na bino bozwa basoin ya bandako na bino bozwa basoin ya mibali na bino bozwa basoin ya bana na bino mobali ntango apesaka mokongo soki akei akendaka so nazosala baémission eza mpo lobi olela te koma kaka bazinga mobali mibali baba mpe atikanga na bana 6 atikanga na bana 4 te yo ndo pousse atiko na bana 6 atiko na bana 4 atiko na bana 5 parce que ozosala makambo ozosepesa te aza motu akangi motema mpe elembaka bozwa basoin ya bandako na bino bolengela mibali na bino mpe émission culinaire toza kosala eza mpona bolamu na bino nabaka toujours émission propane pour le mariage eza mpona kobebisa te kasi ezaka mpona kobongisa aza moto ya koyoka ayoka mama soki olesaka mobali pondu pendant 2 semaines na bana changer olesaka bango madesu pendant 2 semaines na bana changer eza na mwa badiver lobi bale soso lobi bale ngombe lobi bale musuni lobi basali boye mpona ndako na ezala atmosphère ya bien ndako ezala malamu bana na mpe bakola na kolia moko ya bien yo mama oza na bomoi bana ndo bazolia bien te bongo mokolo kozala te ye kozala ndenge nini mama mbongo kaka na kabelo mama makambo boye bolinga yango te je m'en fous mbongo kaka na kabelo mama mbongo kokele basala batatouage mama bape na lingwele longo na ngai bokoma na mangwele so oza na lingwele oke koboma ngo na tatouage mpo na nini shebi basala yo okoma ndenge mwanasha balinga kokola su te wakana na 40 ans bandaka oyeba banda na 2010 na 40 ans ti na 2021 aka na 40 kamu nini lingwele ezolakisa série na ezomona na lingwele bakomaka cheso mo basi bacha tatouage pesa na droite te bacha na gauche po yebi ke chéri posa lingwele na gauche na gauche oza lingwele yo to banda lingwele avant ngai bien sûr bakomaka na place ya lingwele acha mo tatouage pour lingwele sa nini emonana te te bamama ato bomba lingwele problème eza te mais nesa ndako no malamu kipenda kuno malamu ovandi mpo okanisa bi mama nanga ateyanga boye ko mama leki nanga mo ateyanga boye ko tata mosi nanga mo ateyanga boye soko okoki te oye na deuxième mama oyo aza maman Eliane Nitula Providence. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tata nzambe kalisa kumuna nzamba nibeshe nefana betons. Bye bye.